Bonjour, bonsoir, nabino nyonso bozolanda Stéphanie Larose na La Rose Show. Lelo La Rose Show aye awa kolakisa bino ndenge nini ya kolongola ba poil na elongi na bino parce que toyebi ke ba poil esalaka biso air moko kokoma milai omona ke ebimi mpe mwindu donc teinture ya elongi na yo tongo ti fond de teint ezobala na ensemble te parce que omona ke oza na ba mwindu koto mosusu mpo ba poil ezozipa teinture na yo yango wana ezalaka vraiment bien ya kolongola ba poil na elongi na yo soki omoni koza moto ya ba poil tobengaka lokola mandefu basi ya mandefu neti nga moko Stéphanie Larose nde naza awa nazalaka mingi na ba moustache na elongi na ngai mais esalaka nga trop omona soki natie fond de teint omona ke ekobimisa nga mwindu likolo so natie fond de teint na moustache na nga ebimi mwindu ebimi vraiment makasi soki moto pembeni na nga komona yango vraiment nalingaka yango te esalaka nga bien ntina nakomaka mal à l'aise yango naye kolakisa bino ndenge nini nga moko Stéphanie Larose nasalaka mpona kolongola bapoil na elongi na ngai merci bino ke lelo nazoya kolakisa bino ndenge nini ya kolongola bapoil na elongi na biso parce que toyebi ke biso bana basi tozalaka air moko na bamoustache na elongi na biso omona ke soki otie poudre omona ke par place ya moustache na yo ozobima mwindu parce que bapoil eza ebele place wana yango ezosala ke obima mwindu yango bato ebele basengaki ngai Stéphanie Larose bakisa biso ndenge nini yo olongolaka bapoil na yo na elongi na yo nga vraiment nakokaka te kosala kolongola na singa parce que singa esalaka nga pasi bien kosala na wax pe esalaka nga pasi yango nakokaka te nasalelaka crème bozomona oyo ezali nails face hair remover yango nde kombo nango batekaka yango partout soki ovandaka na UK na Superdrug batekaka yango na Body Shop batekaka yango mpe na Boots soki ovandaka na UK nasalelaka oyo parce que eza facile mpona kolongola suki mpona kolongola bapoil na elongi na biso eza facile mpe eza kaka mpona 5 minutes omonaki bapoil nyonso elongo na elongi nasalelaka yango boye chaque 3 semaines ou bien 2 semaines so nabiki nazobima nde nasaleli yango mais so ezaki nazalanga programme ya kobima te nasalelaka yango chaque 3 semaines vraiment nde naosalela yango lokola lelo naye kosalela yango na bina partage yango mpe na yo moto ozotala ngai oyeba ke bapoil na elongi na biso esalaka biso teinture ekoma biso mwindu surtout soki otie maquillage na yo otie fond de teint na yo okomona ke awa msubimi pembe koto ba moustache na yo obimi mwindu parce que bapoil eza ebele place wana yango naye kolakisa bino koma ndenge nasalelaka yango soki nafungoli na box na ngai oyo nga nazosala eza nail sensitive parce que na elongi na ngai nazalaka mwa sensitive nazalaka yango nasalelaka sensitive yango ozomona nazosalela eza boye nde ezali nakofungola yango na kati okomona nde ezali na kati ya box toza na biloko mibale eye na box eza boye oyo ezali crème mpona kolongola bapoil na elongi na nga oyo eza boye yango nde nakotia sikoyo oyo ezali moisturizer eza ntango ozosilisa kotia crème na yo olongoli ba crème na elongi après okopakola oyo mpona neti ebimisa yo babouton te mpona neti soki ezalaki neti na bapota donc eza vraiment bien batiango na kati il faut mpe kotia yango soki osilisi kosalela yango naolakisa bino koma nasalelaka yango nayebi ke eza mwa soni kosala eloko nangi nasala na tele na kotia yango na YouTube mais soki nalakisi bino te motu mpe akotia yango akozala te merci beaucoup bolanda ngai eloko liboso oyo okosalela il faut ozala sûr ke maboko na yo ezali propre ozala ba bijoux te maboko na ngai ezali propre ezala sûr ke maboko na eza propre elongi na yo eza sans maquillage osokola elongi na yo kotia maquillage te bozomona ngai naza na maquillage te na elongi na ngai elongi na ngai eza sans maquillage naza sûr ke elongi na ngai eza mafuta te eza propre après eloko nakozwa crème na ngai oyo kolongola bapoil nakobanda siko kotia yango place oyo oyebi ke oza na bapoil ndeti nga nazalaka na bapoil ebele awa na moustache na nga naza nango ezalaka nango mo ebele esalaka nga mundu soki natie neti rouge à lèvres biso natie poudre esalaka nga mundu yango nalingaka kolongola yango soki omoni koza na bapoil mpe awa okoki kotia soki omoni koza bapoil awa na elongi okoki kotia me nga natiaka kaka awa natiaka na awa na soki omoni kozalaka mpe na bapoil awa na se okoki toujours kotia yango me nga nazotia place oyo nga nazalaka na bapoil na ngai nazolakisa bino tolanda merci
ozomona nde nazopakola yango. Bomoni nde natia yango likolo ya moustache nanga po nalongola bapoile nyonso ezalaka wana. Natie boye pe nakotia awa place bapoile nanga ezalaka ebele po nakolongola yango. Bomoni nde natie na silisi, natie awa na favori nanga, natie na moustache nanga, place oyo nazalaka na bapoile nanga ebele, nde place oyo natie crème nanga ye. Balobi awa ke il faut kosalela yango mpona 5 minutes, maximum 7 minutes. Donc minimum okosalela mpona 5 minutes, omona ye moko kekomi kosala mwa kaka ntango tosala bapoile na ntango tolongola bapoile na makolo oka kekomi kosala mwa mpasi moke ye moko mpe soki omoni ke bongo te, soki omoni ke bapoile na yo elongo eza pete mpona kolongola otie mpona 5 minutes. Ndeti nga nasalelaka mpona 5 minutes parce que eza elongi basalela yango bajete elongi eza vraiment so babi 5 minutes faut tia 5 minutes po ozolinga te ke elongi na yo ebeba. Ndeti nga natie boye natie mpona 5 minutes. Soki 5 minutes na ye ekoki nakolakisa bino koma ya kolongola yango. Merci beaucoup. Nayebisaki bino sikoyo 5 minutes na ngai ekoki ndemo bomoni ke ekomi kosala loko ekomi kokanga nga na elongi naotala vraiment kitatala moni ke 5 minutes na ngai ekoki sikoyo mpona longola yango lokwa na oke salle de bain te mpona sokola elongi mobimba. Awa naza na coton na ngai, coton monene boye mpona elongi yango nde nautilize mpe naza na mai na ngai na kati ya bassin nakoski coton na ngai oyo naotiango na mai mpona longola yango. Mais soki ezalaki mpe na video te na ngai naki na salle de bain mpona ke kosokola elongi na ngai vraiment. Mais naosalela coton na ngai mpe eza nango problème te. Naolakisa bino soki nde nazolongola yango awa nazopangusa yango. So botali bomona basuki na coton oyo suki ezolongwa bomona vraiment nde suki ezolongwa. Biso eza première fois na osala yango omona vraiment ke suki eza etikala ebele na coton mpe na eloko nyonso okosalela omona vraiment ke suki etikali ebele. Omoni naolongola vraiment botala vraiment nde suki oyo ezobima. Après 3 semaines, suki na longola ki déjà pour la salle yango susu lelo suki nde bini. Nazo coton mosusu ya mibale natie na mai na ngai nakamoli yango natia yango boye bongo omoni nde eza na mai ya malili te mais mai ya mwa tiède. Après nazolongola yango omoni suki nde ezolongwa vraiment. Donc suki yango tosalaka soki ozotia maquillage na yo ozomona ke elongi place mosusu ezobima mwindu soki moto aye mpenza pembeni na yo amona vraiment ke bamoustache etelemi esalaka bien te soki otie fond de teint na yo. naolongola sikoyo ya likolo na nga awa yo bomoni nde longwe suki eza vraiment ebele awa. Nasusu coton nanga misato pour na vraiment sûr que crème nanga nyonso na elongi esili pour na vraiment sûr que crème na nyonso na elongi eza lisusu te.
napangusi na si vous avez mon stage nanga et comme ce ebimi pembe parce que suki eza lisusu te et comme couleur moko na elongi nanga nyonso parce que suki eza lisusu te nayebi ke bino bozotalanga bino nyonso bolingaka te kozala na basuki na elongi onaza certain ke mwana mwasi moko alingaka azala mandefu po même si tozobenga ngo moustache mais mandefu na elongi motu moko te alingaka yango ntango nasilisi bomoni ke ekomi boye nazwi esui na ngai oyo ya elongi natiaki mpe mai koto oyo comme nalobi mpe nazala sur ke nyonso elongi nga na elongi na kopangusa yango sikoyo napangusi après napangusi mai na elongi na ngai ntango mai na ngai nyonso elongi na elongi elongi na ngai ekomi boye omoni vraimen ke awa suki na ngai nyonso elongwe nasusu na suki na elongi na ngai te elongi na ngai ekomi peinture moko elongi mobimba ntango esilisi wana te apres sikoyo na kotia eloko na ngai suka oyo ezali moisturizer mpona koboma ndeti ezalaki buto engaki ebima yo yango eza bien ezoede na kati yango batia yango na kati yango nde na kotia eza lokola mafuta ozopakola likolo ozotia yango kaka bisika oyo mpe olongolaki banini bapoili na yo donc so par ozosimba yango okapenza ke non elongi na ngai ekomi ngebu nakoki koloba elongi na ngai ekomi vraiment donc suki ezanga lisusu te ekomi lace ekomi vraiment lace vraiment ye moko ntango osilisa boye okoki kotia maquillage na yo okomante na se okoloba vraiment ke oui Stéphanie eloko olobaki oza na raison voilà donc nga asalaka boye boni vraiment na telo na ngai komi lisse komi propre teinture ekomi couleur moko omonake yimoto okoma kosokola ezotia mafuta nani na elongi place oyo bandaki kosala crème mafuta na ezo na elongi te poil wani bandaki kobareke mpo mafuta ezo na elongi te moko koremarke ke mafuta ekomi kozala na elongi mpe mpo na yo efongwami merci vraiment wana tokutani à la prochaine nyonso na nde bolandi nga Stéphanie Larose soki omoni kosepeli na video na ngai oyo kobosana te koaime video na ngai ekosala ngai bien mpe kobosana te kokende na Facebook na ngai oyo ezali Stéphanie Larose Show koaime page na ngai ya Facebook ekosala ngai bien makasi merci ebele nzambe apambola bino ntina te ekomi na ntina bye